Mbote bandeko balandi émission na biso Révélation Kimbangu. Voilà, Révélation Kimbangu ezali bongo témoin de l'événement. Tozomi bongo na kamba elu selemi asika. Et pa iwapi tozali na kati ya Musée Simon Kimbangu. Lelo ezali mokolo monene oyo tata mokonzi abula eta Simon Kimbangu kianga ya permettre na bandimi na nyonso bakota pe batala musée. Nde toye kosola na mona mboka moko tokotika bino moko bo découvrir ce qui azali nani pamba te biso tokoloba oya azali te pe tokotika bino bolanda na intégralité mosala nini mona mboka na azali kosala. Mingi bakomi tuna tozali wapi na rappeler que tozali bongo na Musée Simon Kimbangu kaka ndenge na kolobaka lipa ya lokote ko bongo na kazelo na monoko Révélation Kimbangu spécial centenaire émission na bino ya ngoyo totika bino bolanda nini oyo mwana mboka akoloba pona musala monene oyo asali na kati ya musée. Mbote ndeko bandeko bazali kotala na émission na biso Révélation Kimbangu tomoni bongo na kati ya Musée Simon Kimbangu, mais avant tout on se présenter bandeko ba eba ona Mwana Nabino, Leki Nabino, Tata Nabino, Tata Laurent Akonga, Jospin, Nazali, Oboyebi, fondateur et directeur général, il y a Centre de recherche d'art Kimbangu, Oezali na Kinshasa, Gombe, na Maisha Park, Nazali directeur général, il y a Musée Lohanga, Oezali ko porter 1000 œuvres pour l'instant. Moi, Moké Libanda Naza, ambassadeur itinérant. Na commission des droits de l'homme et Nazali secrétaire général na Sénac, Conseil national des artisans au Congo, et puis Nazali délégué na Odeva étant que artisan, et Nazali culturel, Nazali fidèle kimbanguiste, moi moké yango. Ndeko Jospin tozali bongo na kati ya centenaire du kimbangisme. Tozali koyebisa bato bazali kotala biso siko tozali bongo na kati ya musée. Ndeko Jospin yo zali moko ya ba culturel. Yebisa biso penza na ino. Musée. Importance ya musée zali nini? Musée ndako bokoko. Musée ndako yo epesaka bato bwanya. Musée esike lakisaka bokasi fierté. Au moins tanga komona bato bauti bisika biki ya mokili ba okota boye et on lakisa victoire. Musée place oyo ezongisaka moto na identité boye. Musée ndako oyo eza na beaucoup des exigences. Musée ndako oyo batongaka yango na moto te. Musée esika oyo ebombaka bwanya ya pays to mboka to tribu. Musée esika baka ko kondola liaison sacrée. Musée Lingomba
Kimbanguiste et bouti bongo kosala misé awa tozali bongo la kati ya misé Simon Kimbangu ndeko Jospin okoyi koyebisa biso o tozali komona la kati ya misé ezali nini expliquer biso nano misé tata Kimbangu wuta bakoko babiso wuta banzambe na biso bayebaka balobaka ke misé kosalema kasi Papa Diange Ndakuntima ozaki première chose spirituelle ya eyamba na biso Kimbanguiste yenda komaka na buku à l'histoire de Kimbanguisme na page 9 so botali mokolo koya ngai nayo nayo azoleka kuna nayo zwi makasa koya na centenaire te kolela te tokotonga musée wana ekopesa biso identité wana ekopesa biso bokasi. L'église Kimbanguiste est fondée en 1921 le 6 avril. Tokomi na 2021 et kokisi 100 ans d'existence. Coïncidence c'est salami na 100 ans wana ba commémorer ngo centenaire ya né africain. O biso baso ba culturel toyebi yango. Et salami lisusu na troisième fois tata mokonzi ekolo ya Congo a continué l'Union africaine. État qu'un Kumu à Kamba Africa. Inauguration. Tata lobby, riba symbolique. Et Katami, lobby, nde dato yoba na Israël, bakoko na biso, babimaka na Boumbu le 6 avril. Na même heure, tango, riba ezo katama. Tout wane ezali ba symbole hasard na nzambe ezalaka te. Sikasi misé tata Kimbangu wana Fox nango eza nini? La première misé ya Yambo. O ezali misé général. Misé wana eza na art na kati, na histoire, na bibliothèque, na salle exposition, eza ko bomba mambia humanité source place mokile uti. Eza lolenge moko te na ba misé eza spécialisé. Yango moni tata lobaka na 20 bana bola nanga te borobunga bozonga mokila lobi borotambusa yango lelo yo construit par ba congolais mwana mboka sali plan bambi ba architecte ba ingénieur ba continuer yango to yekoli muséologie to sali art to simbi yango to tie ba objet ezana esengo na ma misu ya esengo. Et puis batata bekolo Congo misato bakoti likambo yango bapuye tata mokonzi ekolo elongo na biso ba culturel ya bomwe na mema ki tableau les immortels na mbona ya wana solaki na ba professeur dikisongele ba culturel banso na oto na bango na bo batikali au cœur na sa divinité ya Nzambe pour Mutulendo le tout puissant Dieu confirmé boussole. Jospin Loanga tout le monde qui exposition et salimaki mais tout le monde qui ozalaki moko salaki exposition na kati ya musée Simon Kimbangu. Ko yeko expliquer biso sentiment na ezali nini ya kosala exposition na ouverture ya musée Simon Kimbangu. Na pe eza sentiment te. Eza lolendo te na moto pamba. Kasi na pesi merci na sa divinité ya Nzambe pour Mutulendo la boussole. Nzambe moto. Nzambe asala président Fachi. Nzambe asala président Denis Sassou Nguesso. Nzambe asala président Zoe Lorenzo. Nzambe asala biso baso ba culturel na komona opportunité monene pas 3 4e génération à offrir ngai lobby yoza divin mokolo wana okozala makambo yo yekoli okotelema na mokili pona koloba yango voilà d'ailleurs ba pesa ki elaka Moïse conseiller direct papa Zako alobi art c'est un langage. Quand vous êtes avec nous il faut apprendre. Vous devrez kolakisa ngo na mokili. Mais ngana ni moto zoba maele te akote maliboso abatu pona koloba. Ba papa bango nde balinga keza la bongo. Na directive ya papa ndenza kyango nazali conseiller direct ya Simbi Mbanza. Tata fumu ya Mbanza. Ayebisi ngai sala placement sala boye. Na souci na omona papa akokita ako benga aolandela
na yebi ezali ka makasi kasi banzambe lokola bazalaki nde bandimaki biso bana na bango totia mais na elongo ngamoko te ouais nasali mosala na baike belé bino pe bozali révélation kimbango ba mette Nita Kiako ba leki na biso papa biso ba JDK Jean Dadi bandeko bangai ba mettre 1000 totia maboko tosali ba jour et nuit pour na komema concept mais travail ça fait 10 ans ya préparation. OK. Uta to seno be mission baka tata bisanga omoni zamba wana totonga mise yo okozala wana kolobel kamba tata kimbango bato bele bakanisa kisa lokuta mais lipa ya lokuta zelo mbange tondo ko mela ndenge nini oui bambuta diankongo azalaki wana chaque fois toko solola eza synergie ya bana papa banso so natangi kombo awa teveza ngonga kasi nazalaki wana kolakisa bilongi ya bato ebele oui ko s'engager Congo l'Union africaine l'histoire de l'art traché dans le kimbangisme. OK. Voilà mamnga na lobaki za mamuto yekolaka na 5 mois. Voilà mamga za mamu oyo totangi na l'histoire de kimbangisme. Voilà mamga bezali naissance ya vrai sens ya bo moto bo moto. Nde omoni sentiment émotion ngezali nga moto pamba mais nzambe atali kaka ndenga zora bato pamba alingi balobela likambo na ye. Moi remerciement na ngai ke na ba conseiller direct na papa mokonza boule na bambuta na biso na confiance wana papa Jospin Loanga ebele bazali kotuna bazali poso ba œuvre oyo tozali komona na kati ya musée to sombi yango epa ya bato yebisa biso origine nango euti wapi non to sombi te na kati ya musée en fait nde na baki musée za musée général tozali na mituka tozali na ba biloko ba papa basalelaki ba outillage ba biloko na bango ba utilisaki ba symbole wuta humanité bandaki wuta titokomi tozali na ba œuvre d'art réalisée par l'artiste Laurent Ngangai moko aweloko akodefa ezate na musée oui ba prêtera pe ba œuvre ba musée mususu mais musée tata kimbangu ezali na système na concept mususu différemment na ba musée ndenge zalaka to na ba fouille archéologique mususu biso to bandi ko préparer avant musée ba œuvre réalisée ezali ko beta illicituale ko accompagner le kimbangisme na ba preuve palpable ba photo ezali o mususu ba tata na biso ba photographe ya lingoma bakanga ba belge et consort ezali collection en fait eza dédié à chaque photographe c'est un travail de longue haleine eza travail ka lelote et ba œuvre d'art onga na ye nango ezali ya kodefa te ezali ya kolela lela te bomoni ya un chef d'œuvre là ya maman na biso ikombele eza ya 3D tous ces ezali ba na ndako de bate ba bite tata to ko défendre tina dernier souffle bayebaka mwana na tangu ako défendre tata na ye papa ki maoba to zonga to yekola to yekoli voilà pourquoi to tie logistique bien en placé pourquoi moto mwindu pa ko sali kamote mondela landi et komami na curateur congolais emplacement concept façon à travailler matériaux recherche approfondie voilà pourquoi on trouve ça qui va toquer centre de recherche d'art mais ya d'art ya nini ya Loranga te ya Mambweni te d'art Kimbangu Kimbangu azanani le révélateur des choses cachées Nzambe donc centre de recherche ya Nzambe et musée ya Nzambe papa Simon Kimbangu qui a fongoli musée de Kolwanga spirituellement moto mwindo azwi nini 100 ans bana Israël to ba ngba bimala boumbu nde na lobaki bandeko zela 100 bilaka bilaka o epesa maki esengaki patron ya 4e génération aya bakakolaka ete bakabolaka na moto te OK le seul Dieu sa divinité Yahvé nzambe pour tout le monde voilà différence oyo papa Simon Kimbangu Kianga na laxi aux yeux du monde parce que UNESCO ezalaki présidence ezalaki l'Union africaine l'Union européenne représentée na ambassadeur voilà zaki même le 26 bozaki na ye batali bataille dans les normes
na réserve à musée, na emplacement, na climat, na aération, bon moni bato basé belé, nombreux de gens ici. Moi ko kanga bandimeza te mais l'heure ezakaka ko respirer, projection, tout dans les normes est respecté, na ba normes à muséologie. J'ai bien dit, il y a un camp blanc, mutu moko travailler na projet o azate et ça mina ndako. Voilà moto moindo ko mondele. Azongeli 5 600 ans au biso to pesa ki civilisation na mokili. Tembe kozala na ndenge nini nzambe azo kokisa makambo e komona na mokili ya bato. Nzambe akopesa bato ba opesa ba témoignage direct. Voilà boussole a confirmé l'hiérarchie spirituelle na 3 corps. Il y a papa qui solo kele nzambe. Papa dialunga na kiangani yisu. Papa diangena nkutima yemo si tata Simon Kimbangu kiangani pef ya longo boussole. Papa Jospin Loanga, avant ça l'exposition na yo le 6 avril à Walankamba et Lusele Mozaki une exposition moko salaka na Maisha Park, je crois bezaka les 26 ceux qui na bossa. Ouais, les 26 mars. Okoye ko ebisa biso na exposition wana nini motivaka osala na no exposition wana. Oyebaka déjà que ozo bon exposition moko le 6 avril centenaire. Centenaire tokoye ko sukisa yango to limina sanga moko te hein. Nalandaka Bambuta Diankongo, nalandaka Bambuta Yugens, nalandaka Bambuta César, nalandaka Mama Fifi Luyola, nalandaka ba Révélation Kimbangu, nalandaka ba Congo Kimbangu, ba Papa Jansi Makessa, na base ba Papa Lambert Makwemimo, na bato baike. Kasi lokole ezaki na concept ya misé, o nazali mwana ya ndaku, étant que doyen ya culture en Afrique. Nazalaki invité au Yebi na Égypte, na musée à inauguration les 4. Oui. Mais Nazalaki absent en tant que inspecteur parce que na Corée Koti Kanda côté, il a fallu tout là qui s'ali banda en dehors du centre d'accueil que Bakimbangi c'est pas capable, il y a autant de même stade de martyr un individu. Et puis ça li débat dans le monde, il y a autre organisé qui manifeste premièrement conférence de presse ko solo la presse c'est ali monde. Ba pesa ka bango mituna. To ya no la nyonso. Et to bengi ça qui le 26 les diplomates, tous les couches à bateau. Maïs Ezaki inondé na ba diplomate, to débattre le cambo centenaire. Ba te mignon so tata Kimbangu Nzambe, papa Dialungana to kenango ba preuve to lakisi ambassadeur nyo pona sali discours à lobi que ya yebi d'ailleurs humanité outi na biso. Ndo moni tata lobaki exposition yo sali wana. Ne mango fois 5 oyebe la cannabis.
na ko dévoiler lelo ngai la kana ngana boussole tina benga ngai boussole ya kinini. Moi je n'ai pas fait l'académie de Beaux-Arts. Voilà une autre révélation. Naza pété na famille maman Kimbangi c'est papa Kimbangi c'est non. Moi je n'ai jamais vu connu ma mère. Ndeko Jospin Loango ozali serré na makambo ozali koloba. Papa na biso azaki cuisinier maréchal. Lisolo nga na yebi na ndenge na koli. Na zwa bazwa nga yawa na nkamba. Maman wa biso ba yebisaka ye obota mwana ozongisela biso ye. Na tikalaka ko fréquenter pe ba Kimbangi c'était mais na ndongo lo tata Kimbango bato ba yebi kokola na nga uta mwana muke. Na omona ba œuvre ba biloko mingo na sala keza ba invasion vie comme ça. Na oloba lelo po centenaire c'est l'équipe pour olimbisanga. Kande tozaki na mokonza mboka ba seke monsieur ebimaki. Tant na bi ko mona au moins ndenge mbuta Diankongo atelemeli nga liboso wana comme ça. Donc na na voilà même temps on a tali accident nazwa libabwa kelinga libanga kindoki na beti pouf na molo ko leso okende na mona boussole abelelinga yo mwana omona mutuke panzana mikeme na bimi mobimba mutu na énergie normale akoki jamais ko dépenser limite à création sans pourtant azala encadré na lignée artistique moko songoloté. OK. On a le baba artiste ba comprendre nga dans le néant boussole la vandi si likambo wana. Alors ni ngai na koya ko sala esengaki na prouver yango liboso ya mokili mwana yebanda kwa tata na yo na lobi teke na yebi tata Kimbango le kabato banso. Oui. Mais oyo bango ba yebisi nga na loba. Moi j'ai fait 6 mois ya on mata na pigeon et pas ya papa Zako wazali conseiller direct. Parce na yeko la diplomatie. Lelo na sa diplomate. Mais so sauver nga libanda. Na beti chaque fois so na ye kamba una yate na na ba vidéo à 5 mois. Je connais bien le bien ndenge papa Diangé na ba vivant qui par rapport il y a 5 mois papa Mbenza pesa rabiso. Na ba témoignage ba mbuta na biso. Et Boussole a confirmé yango na oza na doute te yango mone monanaki lelo le 6 avril tozu indépendance spirituelle parce que ndako eza ndako elaka nga na moni ba mama ba ko bondela mambo nga na monaki jour à inauguration musée ko ka ba déclaration tata mokonzi ekolo fumudia dintunga tata Félix Antoine Tshisekedi eza ba cher de pour komona président Sénat tata Bahati komona président Assemblée nationale yo kanisi bankumu ya mboka wana ngala ki bona maele elingo bateke ba yoki kaka mais parce que ba moni bo solo alikama. OK. Révélation yo bengango ya tata Kimbango poisa nzambe soki a révélé et mona na poisa fwe bimatango obombe za lisuto Le 6 avril férié papa Loanga. Impression na ezali nini par rapport ya message ya tata mokonzi ya mboka le 6 avril longonya tata mokonzi kane na lobaki oza ya na biso kulutu na biso papa na biso o saisi opportunité normalement bonne année à bato bayindo ça le 6 avril exactement le 6 avril les a ko encadrer date directe historique. Alors tokokai ko dépendre te ke bolobi ke bozali indépendant aussi le temps besoin dépendre na culture à bapayatina ba fête toka ba Saint-Valentin toka ba Noël toka ba ça n'a rien à voir avec notre civilisation culture bantou. Les bantous baza na culture ya initiation dibundu dia longo fumu ya longo lingomba mibeko place ezali loi créée par Dieu lui-même. Papa Simon Kimbango sozo comprendre te nzambo asala Xi Jinping te na mona ko so comprendre te nzambo asala yo Dieu est noir soko boyinga oleki papi na maele ba onde basala ba misé na ba réserve ba bomba ba archive tant obi que Christ est noir, Dieu est noir. Il faut quoi? L'humanité est née ici na misé nde bomo na ba preuve wana tout entier 37 000 familles déportées ba kufa na magambo. Alors biso to ça les côté tozo mekola kaka. Voilà sentiment wana. Voilà vibration.
Kilongo, Temple, Misé, Sima, Terre Sainte. 5 coins cardinaux. Il n'y a pas 4, il y a 5 étoiles. Et ça, papa qui solokele, papa Dialungana, papa Diangena Goutima, maman Moul. Et papa Simo Kimbangu. Ba melami na moko boussole. Yango ba bengem voilà lulendo. Oui, yo lukam voilà ça. Bimeye wana. Comment nanga mina Mobutu et toye kotala chef d'œuvre na biso. Première impression, est étonnant. Et ça on pouvait pas s'attendre que l'oko boye biso bato mwindu en plus bakimbangistes comme on dit, c'est des sous-peuples, des incultes, bato bazamba ele mingité, batangate, voilà. Pour ça les loko boye. Parce que y a des pays ébélés aussi en Afrique, réalisant dans les loko boyété. Donc pour Nabiso Ezali, c'est un grand bijou, c'est un exploit. Je vais dire, si on a le bien dans le poteau français, tous en étaient avant-gardistes, donc au bandit premier pas, donc au l'accès monde sikoyo, au l'accès Afrique, tous en banane. Ndeko Jospin Loang en tant que muséologue, misé yango esili, lilobani ni asuko koiko zala na yango. Pona misé Simo Kimbangu pe pona bakimbangiste na ba no kimbangu so basali kotala o na mokolo ya lelo. Liloba suka na go loba ya ko succès mission to batela yango. Misé eza na ba norme. Tangu tozo kota to simbaka ba objet te. Misé singaka mopepe. To tondaka na inondation te, chaleur ekota na mur, ekota na photo, ekovimisa photo. To nettoyer yango, to batela yango. Na bao ba misika, to ya visite, to tala ndako, to tongi na fierté nyonso. Na ba o baza na ba objet, na ba biloko. Papa diange na kuti maleka na ndako na bino, papa kisokila leka ko wi papa tika keloko moko, ko tumbate, ko teka pape nguba te. Luka ba konzali ngomba. Benga cabinet. Eza na besoin parce que awa ekovanda non seulement biloko ba congolais et ba africain, il y a humanité na mokila ngele po biso to boti bango na ba autorité africain to protéger yango na sommet ya protection pamba te eza ko mériter po ezali patrimoine na bato to na souci ko bosungi misala esila te na musée. Oui. Tous en a besoin présentoir. Tous en a besoin chevalier, tous en a besoin de logistique, dépôt projecteur aziki bo baksa mosusu. Tous en a besoin d'informaticien, tous en a besoin de guide. Ezali long chemin auto bandi mais ko suka nango za molai. To ana sagesse wana, to batela ngombula mvula ebeti, to kota na noter, poussière ebebisaka, peto yekola, bozana ba question, posez-moi des questions. Tous allez à to répondre. Oba ka lingala te batadu baninga so bosengi na minoko musu to kosala poto sosola yango moi mokie bokolimisa so ina lobi mabe menga azali na feti na ene sengo elo na rappeler nzela nkambe ezalaka na mbanza ngungu soko ye okoti mbanza ngungu o progresser omona dibaya okoti wana olekanaki na rappeler me ozongi olingo kota libaya olekani isusu keso luvo luozi o wana obungi kambe zalakawa et puis mokonzi aza moko kombo na ye sa divinité yave nzambe ya mpungu tulendo tata mwanda mvelela kiakukia moto la grand boussole. Pourquoi grand boussole? Parce que bokoyi koluka ko mekamike mike ana ndeko te akoperaka te aliaka kanyaka te yave mbote na sa divinité encore une fois na peso botoni. ezalaki esengo mpona biso koyamba yo lelo ndeko Jospin Loanga na misé Simo Kimbangu oyo po undeli yango makasi tant que mwana ya ndaku émission na biso révélation Kimbangu ekomi na suka tika totonda nzambe apungutulelo na makasi apesi biso toyambaki bongo ndeko Jospin Loanga ezali mbala ya liboso te pe ya suka te ya koyamba ona émission na biso na bino tokutani bongo mikolo misali koya soki tata nzambe akoba mokili na moto te matondo mingi.